Ya solo bandeko balandia de télévision kimbangiste bana papa Simon Kimbango kiangani mbote na bino banso besika bozwami na mokolo ya lelo. Ya solo lelo nsu tozongeli bino na kati na banda kuna bino ndebo mesana kolanda biso na kati na émission masolo mikoleleki mwa mingi boyoki biso te kasi bino moko boyebi likambo nini oyo ezwaki biso bandeko na ngai ndeko na bino yango bomonaki ke mwa pose ezalaki mwa moke mais lelo oyo ndenge papa Simon Kimbango kiangani abongisi tozongeli bino lisusu po ete tokwa koyokisa bino masolo ya monene na papa Simon Kimbango yango wana biso bandeko na bino na kati na émission masolo toye lisusu kobanda ngai ndeko na bino papa Lambert Makwemimo papa prof Malonga pe mama Fifi Ndongala bango bazana sima mpo ete tobongisela bino makambo oyo tobongisela mokola lelo pona kolobela monene ya mama Mwilu. Kasi pona kobanda émission na biso ya liboso na ko remercier batu nyonso bandeko na ngai na kati na lingwa papa Simon Kimbango kiangani pe na libanda na soutien moral, spirituel pe matériel oyo bolakisaki epai na biso epai na ngai ndeko na bino pe famille mobimba na ndenge tobungisaki mwana na biso nièce na biso na kombo ya Célestine Mbaki oyo atikaki biso awa na mboka France tout précisément na ville ya Vernon yango topesi bino ba merci mingi na bandeko nyonso oyo bozalaki na biso et surtout na France paroisse à Saint-Denis merci mingi kobanda na ye moko motambulisi pe tokena ba paroisse mususu bango nyonso bozalaki na bandeko ya Nantes bazalaki na biso bandeko ya Angers bazalaki na biso ya Lyon bayaki na biso pe ba Île-de-France nyonso tozalaki topesi bino merci mingi tika ete papa Simon Kimbango akanisela pe bino pe wana ezalaki nde likambo na mawa kasi na likambo na esengo tomonaki na mboka na biso na mboka Nantes esika mama na biso mama Nicole na papa Dominique bango pe oyo ndenge tokolobaka rôle na biso ambassadeur tokotisa batu pe ya mboka oyo mindele nde tomonaki mama na biso mama Nicole kuna na mboka Nantes na paroisse à Nantes oyo etambusami na révérend Bienko Kinkita nde tomonaki mama Nicole mariage na bango esalamaki nde na papa na biso papa Dominique oyo mama conseillère mama Mwilu alobaki ke aza na ye pete po ete alanda maloba papa Simon Kimbango bandeko na biso encore une fois mbote na bino nde tozongi na kati na plateau na biso po ete tokwa kozwa yamba mopaya na masolo na biso oyo tozwi na masolo ya mama Mwilu papa mbote na yo mbote papa Lambert merci papa Ntiangani tokobengaka yo tango nyonso mbuta Ntiangani pamba te ezali esengo mingi tomona yo na mokola lelo et puis na bato ya kala oyo bamikitisaka soki likambo ya likolobela biso histoire ya papa Simon Kimbango pe ya lingomba soki toye epai na yo tango nyonso tokomonaka okondimaka okoboyaka te et topesi yo merci équipe mobimba topesi yo merci na ndenge ondimi invitation na biso na mokola lelo mais toye baliboso na nu santé ndenge nini merci ya mingi ngai pe na pesi mbote na bandeko nyonso tokutana kala mais tozali du point de vue santé nanga na lelo loko na telemi na bimi na gansi ça fait 6 mois na bimakaso ndako te mbala liboso na bimi na libanda lelo sauf so inaza interné à l'hôpital yango tolai kosenga tango so papa Simon Kimbango apambola pamba te toboyi ndenge na kobengaka Luc makambo ya kala oyo ebunga oko kokende lisusu parce que Luc azalaki kotuna masolo ya papa ya nkolo Yesu mama yo pe masolo yeli biso otunaki yango na kanisa yango tolingaka tango so zalaka na biso elongo ndenge tolobaka maliboso masolo ya papa Simon Kimbango pona koyeba ngo il faut ko kende sika balobelaka ngo ce que yoki o comprendre te il faut tuna ce que tunite ko yeba te ndenge ba comment na Bible o asengaka yewono mutadzwaka o alukaka yepe mutaba monaka mais ce que tunite ce que sengite ba ko pesote c'est vrai na tunaka bato na tunaka ba mbuta na tunaka ba mama ba koko o ba kenana o ba etikala o ba zonga to tuna yango wana to yebika mwa makambo ya kamwa mingi
Mais merci, mais papa, ya solo bande ko bazali kolanda biso, bakolinga baye ba kombo na yo pamba te tokoyo biso tokobenga ko mbuta vie na biso, bon to mesana, mais bato bazali kolanda biso balingi baye ba quand même kombo na yo obota pe na mboka nini, donc ezali pe utile pour bande ko bazali kolanda so ba ko koyeba. Eh ben merci mingi. Ndenge na lobby tant to salaka émission ya Lowa, je crois esika oyo kana simakuna. Comment on a échangé, comment on a siangani Simon tuti datia, comment on a yangona. Na botama na kisasa, na kola na kisasa, na tanga na kisasa, na kompe kosala na kisasa na kata lingomba. Tawa mikole pusani ndenge ka batu baloka ba tokena mikili ndenge to ya awa kopanda soki kopanda sango papa simengo to panda ka batu bandima ka to panda ka to meka ko meka to panda sango wana. Donc voilà, vie nanga est un compliqué, mais c'est vrai que na lingomba na bandi kala ti lelo na changé nazali. Merci papa Mbuta Ntiangani ndenge tokoloba kango tango nyonso, mais Mbuta na lingina tuna likambo moko boye oyo na kosepelaka nango mingi osali ba classe na yo papa mama mwila lobaki ke il faut batama yele baza na kati na lingomba papa Simo Kimbanga tindi batba kende kotanga et bino botangi mingi e bozali kokoma likanisi wana ya kokoma mikanda pona bolobela papa Simo Kimbangu na mikanda e yaki yo ndenge ni franchement peut-être nazalaka dessiné pona kokoma mikanda mosusu mais ya lingomba te quoique na kola na ndako makambo lingomba ebele salima mais nazaka na bane ko na souci wana kokoma mikanda lingomba te parce que kokoma eza compliqué. Autant komi ogyo koma na sentiment ogyo koma na koyeba ogyo koma tamso na kanda na likambo moko yo vivre na makambo biso to viva mais nazale pa na yo fanda liboso na mien mbala mususu na lali na butu wana bato bandima te c'est leur problème mais c'était comme ça Monique na tio musapina na yebi na mala sima na répondaka yo te na boya nga ko répondre na boya ka ndoto na yo olali te na lata ndoto te vision vision peut-être ngala zamu de vision te bon tozo keni to fandi na yoka ki pasteur na biso moko na yaka ndako nzambe na Paris a lobi histoire papa Singimbangu na mona ki makambo lobaki ezaki juste pendate na bi mais likambo a lobi lango bopone tango asilisi na tuni ya ezalaki bonga bite ezalaki bongo te tala histoire eza boye atieninga tembe siko tango na dungi na ndako na buto na lali je crois environ il y a 1h 2h du matin na yeki fo moko za woloba na ngabe makambo yo lobi na muto na comment po bato bayeba na lamuki na ipsi mama tan makambo na zoka oyo ki vote ngabite alobi na ngate na yeki na vote abi makambo zo loba na pasteur wana koma yango po bato bayeba na négligent ngabe makambo lingomba ngana loba na loba penza na ba mbuta ebele ke na koma jamais livre sur lingomba mais jour wana tant to komina moyi na yena ke musala na buto na yoko zonga tant to lali na buto voango yeliso abi koma makambo yo koma keza nécessaire koma yango po bato bayeba po bato mingi bazote ya lingomba bayi makambo na te na buto na lamuki na du feu na beno koma pam ti livre liboso dango yoko bima mais le problème c'est que koko songa na zoka ezaki tellement compliqué livre na bimaka nokite na balongo na 1987 et ça les 7 ans pour y robima parce que tant on a soumis machine électronique na disquette nango les on a ba disquette à plastique ce qui n'a enregistré na butu tant on a la tonga bitika na baksanda mumba ideye tant on a fongola makamuno ste bungi disquette déjà vide na bité ça c'est un autre problème. Qu'est-ce qui se passe na baneli ndenge moko na bon na tikiango kande salenga na tikiango et le gouvernement c'était ça. Donc voilà. Alors, idée on a tango yé tina comme na suka na sali livre on a pour bimazaki matata parce que ba sala ki livre ngo so ba di ba corriger tango na ko tina ngo bango ba sali faute tango ko ya na corriger ba sali faute tango ko
Donc pendant 7 ans, le problème c'était ça. Bon, donc, voir on a yoga qui a aligné dans ça la livre peut-être parce qu'on a banné le boya et on a livre c'est bon. Mais intuition mo yelinga na yoga banda ko comme livre mo lisus. Bakisa makamusus. Livre à 100 pages, il était comme à 300 pages. Donc voilà l'inspiration na ndenge yelaki. Mais sikoyo papa Mbutantiangani tomoni sikoyo so bimisi lisoso sous livre mosusu mais l'idée comment l'idée oyo eye pour na ko tracer l'histoire ya Maman Mwilu. Alors en fait en vérité l'idée wana eza yanga été na 2013 badonyo so ba ibita tansambo André ozaki mudu ya Nzembo. Il y a comme un livre Maman Mwilu so Maman Mwilu na Lingala. Mama tangwa kei basolo na ye na mona simanongo aitinlinga mukanda ke mwana ndenga na yebio faut ça la traduction à livre en français. Ça la traduction à livre en français. Na dû lettre ngona tanginga minga makambo lingomba na linga sauter ba livre nazo koma. C'est un peu compliqué pour ici là, imprimerie c'est grave, c'est difficile. Na ko sala ndengini. Na bengi to sola bi moi na pardon, mikolo nga etikali ya mingite, sala langa traduction à livre wana. Donc livre tozolo. Donc livre oyo a fait déjà ba idée na ngaité, peut-être pour compléter ma kamuso zanga na livre wana. Ba idée ezali histoire yo ya nga na yeba na yebi ezali. Mais ezali makambo ya tata nsambu li solo ya tata nsambu na Maman Mwilu li solo na to solo na ye c'est en 1967 na 67 to solo li solo abane ko raconter son histoire li solo bazana entre 56 na 59 ti tango Maman Mwilu yo kufa ya ngwana koma li so livre wana ngai na traduire ngo na bakisi ndambu muke oya ngai na mayele oyo ngana na bayebisanga ngape na bakisi ndambu muke mais en fait eza ya ngai te je ne peux pas m'attribuer que naza auteur na livre ngana naza traducteur naza auteur te eza lokola lowa te eza lokola ba éphéméride te eza lokola mususu te. Mais papa Mbuta ya solo to woti kolanda yo na bande ko bazali kolanda biso mais sikoyo lokola yo so komi yango okoki pe kolobela so na bande ko bazali kolanda sombo muto yo sali livre pona Maman Mwilu mo yemo ko Maman Mwilu azalaki nani aza nani pona biso question wana muto moka tunaki ngango liboso abi Maman Mwilu to comparer na mama nini oya mukili na ba mama nyoso to yeba ya mokili puisque tu as un mokili est-ce que tu as comparé na moi c'est moko ya président moi c'est moko ya roi ou moi c'est nani na libité moi c'est Joseph Maman Mwilu tu as comparé même na moi c'est moko ya Bible parce que même par référence ta dans ça moi tagi na Bible c'est vrai pour nous ça là que makamu musu Maman Mwilu a salana o aloba et kokana. Mais ba kokanité parce que la preuve c'est que yemo ka so tourne tout le temps. Est-ce que ngai mulu noko koka lokola basi liboso ya bangunza liboso ba koka kate est-ce que ngana ko koka pour musala o ba pesa ngai za munene. Pourquoi? Parce que ba basi nyoso ba la basa ba Joseph ya Abraham so ya ba nani ya ba Jacob ba suma ba responsabilité ya ko tambosa lingomba te ndenge yango etikalaka na ba pasi o ezalaka. La seule autre qui ko lo ba rapprochement ezali Mama Kimpavita. Mais Mama Kimpavita asala lingomba yemoko ya yemoko. Même Maman Mwilu ba pesa ye charge na papa Simon Gimbangu ngai na yoza ko kende. Musala oyo yo mto continuer. Pardon. Musala oyo yo mto continuer. Donc comparaison ezate. Kimpavita asala entre 1920 à ses 20 ans na 1706 à cela à peu près 4 ans. Mais tant il y a Moussala na qui peut faire 3 ans ou 2 ans à 3 ans seulement ba yeko tumbaye. Donc à Kenekite na soka Moussala nete. Dingoma na épée et s'il est la bongo. Mais Maman Mwilu pendant 39 ans de 1921 38 ans pardon, de 1921 à 1959. Donc vina ye mobimba a sacrifié ango na musala ya papa Simon Imbangu. Donc tokyo comparer Maman Mwilu na mutu musote.
Parce que c'est une femme, je dirais, extraordinaire, mais beaucoup plus extraordinaire que ça. Bon, je ne vois pas une femme prendre la charge d'une église en plus dans la clandestinité. Bazako Kangaye. Abima Namboka, on était juste environ 3 km en face à Zako Monango. Mais à Koki Kokota Namboka, il y a Tatana Maman a été. Et à Zana prison. À Kenebilangate, à l'Esabana a été. Ndako Soko Koyi Moutasal, ça a été dans la ville Namboka, Nango Mekitsuka. Ngana Monandako Moula Zaiko Fanda. Bon, j'étais nagi mona musuri na lelo peut-être na moment na ngela. Ezaki mabaya matiti bien. Ndako ka ya matiti ndenge ba ndako nyoso ya mboka ndenge zali. Mais oyepe na buto tiango almete ziki non. Soko même na moyi butu kutu pwani. Na même na moyi surtout soki na moyi mais c'est fini batu bakovi na ndako. Mais ruine ya toiture ekoyi parce que matiti epola mutako sala azate, il a fallu ba papa bango mbale bana mike, bana ya 4 5 ans. 4, 7, 6 ans, bakene okata matite bango moko na zamba baye ko kofe ndako na bango parce que bato mboka ezaki formellement interdit ba aider bango. Donc je ne vois pas moi sinini oyo asala musalata dans Nzambe bazaki na mobala na ye ba sala musala maman mula salaki ezaki impossible o a supporter ba preuve ba répression maman mula subir. Attendez papa Simo qui m'a na le bakato le bananu ya kala to le ba ya kala to le ba ya sika donc ya tata tie ya kala nango ya maman mul donc maman mul ko kaleki na monite bible na fait na za fanatique ya bible te mais na tanga bible pour na sala théologie mais na comparaison basi on a ba benga ba prophète ba Esther banani na moni si na mona te ngai na lobby parce que c'est moi qui parle na du engagement na moni comparaison na yo sala na moi si mususuté ou à Djoab Lingomba, mouvement où ils allaient qui est répressif, bah interdire yé, abima namnanité, vinaye mobimba, confiné dans le Kengo comme prisonnière, parce que tanga mabongo, pour papa Simo Yimanga Lobaganaye, ce qui est yépenda Kendelo ou bien le Bumbashi bien ailleurs, mais il y a Tikala, parce qu'il a fallu que Kumba on a ti, Natango Yoko Joliwaye, bah c'est les remises et reprises. Donc on a monité dans la Bible, on a moi si ni Tokyo comprendre. Bon, tant que le Bible, Esther, Esther, maman Mouila, Esther, le gars, moi c'est Amos. Oui, c'est vrai. Mais n'a pas charge, ce qui te compare Bango Azate. Et là, n'est-ce pas. Mais papa, tu comprends le fait que Bango peut être total dans l'histoire, na ba komela biso to moni yango to mona Bango te, to mona pe ta famille moko te ya Bango. Tout le monde mutu moko te kaye ko lobela biso mais ba komeli biso kaka yango mais maman mwilu toye ko mona ke batu ba mona ye bazali ndeti papa Nsambu yo omona papa Nsambu azala na papa Simo Kimbangu donc tono ke maman mwilu donc ya ye na époque ya lelo 4e génération donc mutu mako kokana na ye azalité. D'accord. Alors merci ami pour la question parce que ezaki même l'esprit d'angate mais on a curieux pendant yo Mouta otanga livre nani ya liboso penser ya liboso pona comment makambo na livre mususu ya lingomba te na koma boye il est raisonnable de m'enfermer de m'emprisonner dans un événement proche qui existe et dont les témoins sont vivants et en témoignent que de m'emprisonner dans un événement lointain qui n'a d'existence qu'une croyance virtuelle et d'en faire ma possession. Donc, ngai personnellement, je préfère na mona likambo o ezako salima. Que ba yipso c'est le cas. O c'est le cas. Toyo kaka sango soki na siècle nini to. La génération mususu première génération, deuxième génération, troisième génération. Papa Simoki mango na ba ki mprofita pesa ya génération na bisoté. Mais c'est ça époque ya 4e génération. Oyo ba viva yango, bazoko lo ba tala mwana likambo ezalaki boye. Oh, tu as vu yoga banini, ba yela biso photo, portrait photo ko totekele lo ndenge yazo kanga photo, ngana ko lakisa mama Fifi onani ke voilà photo nanga, ndenge to la photo mama Mwilu. Bo photo mama Mwilu ça réel parce que ne muto akanga. Oui bien. Na moni na yibe bato bakanga ba photo mama Mwilu pour la majorité. Kasi yango nazo lobake yo toza ko kopesa so histoire parce que yo monaki bato e bazaki na mama Mwilu. Po bono ke na opono ke na nkamba no. Kotala mama Mwilu. Toujours que na masolo za domaine musu toujours to profiter le roi to moni yo pe boy. Na question yo posé que to loba ya kala to loba pe asika. C'est vrai. Pour la histoire ezali ya lobby
na ya lelo na ya lobi eza koya. Alors nyonso fait ça la jonction. Ndenge bato balobaka oh likambo na se likambo tango sa kufa na ye. Mais ozoko loba kombo na ye na comme ça oh si c'était le cas to bandela biso moko bakoko bazate batata bazate na ba mama na biso oh te yo la bongo mais si puisque lobi bongo mais ce que to lobi akala c'est que faut bandela bakoko ya biso babota batata na biso to bota batata ou babota ba mama ouais babota batata na biso ndenge to bota lobi de kozala te donc bato ba moni biso bango bato ko loba sango na biso ba lobi oya bango ba lobi makambo ndenge koyela surtout que nzela oya biso makambo ya lobi papa Simoki Mbangu na papa basi ba tracer la biso nzela to lobaka ka likambo eya tozomona moko ndenge za koyela. Donc histoire ezali continuité ezate ke suki lelo bongo lobi to bandidi mususu non moki déjà bongo te. N'évite ça na répondre à la question. Si tozo ko kende na ba question na biso mais papa to ko continuer pamba te na bande ko bozali ko landa biso tozo ko lobela lika mama Mwilu na ntina mususu te pamba te toyebi ke mama wana asali mingi kati na biso soki lelo tozali ko tele mama wazi ko tele na biso batata grâce ya mama Mwilu ndenge papa uti ko loba na biso ke amoni mutu mama moko ta ko comparer na bato ya kala pamba te ya kala to kaka histoire toyebi histoire ba histoire mais to monati mais ye oya mama Mwilu tozo ko mona ke ye amona mama Mwilu asolola na bato bazalaki na mama Mwilu e ba pesi makambo nde ya uti kokoma papa mutantiangani na kanisa likambo ke kosala kabiso pasi mama Mwilu ndenge uti ko lobake olobi na biso ke bana na ye bazali ko kende na bazaki mike ndako ekwei bazako kende ko buka matiti ba ko tongela mama na bango ndako mais mokili na génération ya biso ya lelo balobaka ke bana wana tata na bango papa Simoki Mbangu te mais sikoyo tata ya bana wana ezalaki nani mama Mwilu ayelaki biso bana wana de tata na bango ezalaki nani? Merci Amingi pour la question parce que tant bato balobaka histoire wana bon il y a des experts experts au bazali vraiment que balobaka histoire ya église Kimbangisi na ya papa Simoki Mbangu na mama Mwilu koleka biso ba Kimbangisi. C'est que dommage que baza bato ya côté na biso bazala ou bakoki koyeba lisolo ya papa Simoki Mbangu. Mais koyoka jugement ya ndengona la moindre des choses dans l'histoire ce que l'on yeba le kambo tuna o ba benga ka sala recherche c'est-à-dire que il faut kende sika likambo ezali o tuni bato ba yebi likambo ba ko yebisa yo likambo ndenge ezali na ko loba directement que ba papa donc papa qui solokele papa de Lungana na papa de Ngenda bazali bana ya mama Mwilu na papa Simoki Mbangu mudako contestant ngo aluka ba médecin basa la test ADN pour ba yeba ke ya solo bazali bana ya papa Simoki Mbangu na mama Mwilu doute na bongo za kapona nini ba yoka kama solo mais ba yebi vérité te même pe batali ngomba ebele to yoka ba papa ce qui est dommage pardonna ça la comme entre parenthèses pasteur oya biso na lingomba tango ba teyaka là je fais vraiment une précision et je le dis avec toute la sévérité. Pasteur na biso ya lingomba il faut ba yeba histoire ya lingomba pour ba transmettre ngo pas bateau parce que on est ancré intéressé ya ko commenter makambo ya Bible c'est vrai tant monsieur ko sala parallélisme mais c'est rare nanda kwa nzambe oyoka une vraie histoire ya papa Simoki Mbangu si bien que na bateau bazoko ya tozola nanda kwa nzambe période moko boye bateau baya bapaya baya mutate ya katangi Bible a traduire très bien mutu ngana mémoire nanda kwa nzambe mais oh nda nzambe na bino boteya kama kamba Bible boteya makamba biso ye poto yoka makamba papa Simoki Mbangu ndenge nini yazo boteya makamba ya Joseph ya Jacques ya Abraham ya pas sisi na ebe ba sisi asali mu commencer mwana vela fait tout le temps 100 000 to yemi nzemba batu nyonso ale tout fan tout 100 000 après si nda nzambe sili na et ça me choque parce que je sais que ça continue ya wana
ba pasteur bato oyo banganga nzambe o bazwa oyo baza autorisé ya koteya soko apoye teya na ndako nzambe faut koteya bato surtout bana oyo tozobota na poto na bapaya oyo toza koyamba baye mpona koyeba histoire ya papa Simon Kimbangu po mingi babible batanga bamosusu baleki biso na koyeba bible mais histoire ya papa Simon Kimbangu eyebani te donc il faut topanza histoire ya papa Simon Kimbangu tina toyela baambassadeur o papa benge boza baambassadeur nzembo toyembaka nous sommes des ambassadeurs des envoyés de Dieu envoyés à papa Simon Kimbangu. Il faut ceux qui bombi tout en Bible va mener les bateaux à salam. Donc bah il y a Bible très bien mais bien sûr la relaxation qu'on va pas Simon Kimbangu. Donc histoire il y a papa Simon Kimbangu na maman Mouilo, c'est une histoire complexe. Parce que la question yo posée à bana na ye ils allaient histoire nani mususu que sous question ils allaient ya mariage ndenge nini papa Simon Kimbangu babala na mama Mouilo stoko ya pena sewa et kasi yangwana bato balobake bana wana mama Mouilo aya bango ko ya po mama Mouilo balaka liboso alors que c'est vrai mama Mouilo balaka liboso ayaki na mwana moko ya mwasi ayeko mama Mouilo pardon ba na papa Simon Kimbangu baboti bana misato normalement bana mine mais moko tango yeka kena ye donc trois au batikala baza bango trois papa Koluto papa Mfumambanza na papa Mfumandongo bana ya papa Simon Kimbangu o aligi ko tia tembe na bato batiaka tembe lokola bato baloba yeke Kimbangu abota na Mouilo babota te bana na ya bayana mwasi na ye bakene ko luka basala den baye bake bana na vraiment ya papa Simon Kimbangu. Donc yo donc pona lelo na ndenge okole na kati na lingomba osali théologie na kati na lingomba ovandi na batata na biso ya kala bazaki na papa mama Mwilu na papa Simon Kimbangu donc o confirmer biso que papa ki solokele papa dia lunga na papa dia ngenda bazalaki bana papa Simon Kimbangu mais nakotiela ngo tembe pona nini parce que bato oyo bakola babotama période moko na papa na oyo bazala avant bango babota tango bazo ko bota bazo mona bango to mona bango baloba na biso siko na kene ko douter point nini po mutu oyo amona ka likambo ye mutu aloba ka la vérité siko ngana kene ko ndima mutu mosusu ke non il faut passer en preuve à moins que papa Simon Kimbangu na maman Mouilo ba kosa biso dans ce cas on dit maté. Il n'y a que ça, il y a deux choses. Ou on dimi ou bien on dimite. Alors, pour on dima, ce que l'on a preuve, oh, il y a tout le temps dans la Bible, Isaac, moi, il y a Jacob. Esaïe, moi, il y a Jacob. Nana zala wana pour a confirmer que moi, Jacob. Tout ça, la ramakasi mingi na makamanding wa. Nana confirme. Oh, Abraham a bota moi na mokoboy. Isaac. Bakene na montagne alinya sacrifier akata ye pour betata nzambe atinda kiye nani amona mbeli wana na muto ya Isaac balingi bakata nani meto ndima do oya papa Simon Kimbangu bato nyonso ba moni bakoko na biso ba moni toko iko za la biso nyonso c'était parce que za na série lokola pe biso tango kele bakoloba papa nsangani bazalaka place moko na papa Lambert meto suto kufa o ko ndima lokola ba image c'est ya siko bakomona ngo ba preuve seconde mais à l'époque il y avait pas de preuve bato bazana ba preuve ba mindele ba belge balenga ko bimse ba preuve onate tika biso to ndima o alingine ko ndima te tale to katia ka mutu na singate ke to ndima non pour foi ya mutu ezali foi ya mutu on ne force jamais quelqu'un de croire mutu na vinaye soka monique le cambona eza bongo andimi c'est ça la croyance c'est ça la foi. Mokolo mona peke bandenge bato muso bazali ka lemina ya batango bazala okuta ndenge bafinga kabiso ba église ki mbangisi baza bandoki ndoki ali boso na mokili azaki mbangisi oh baneko lia bato depuis kala na ba famille na bango bakufa bato mbangisi bato lia bango donc voilà
Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu na ndenge tozali kolanda émission na biso tomoni vraiment ke Mbutantiangani azali kolobela biso makambo ya mama Mwilu biso no tozali kolanda yango ya solo esika yo ozali kolanda biso malamu pusa na pembeni pamba te masolo o tozali koloba ezali masolo moko vrai oyo ye avandaki amonaki na bato oyo bazalaki pe ye moko monaki mama Mwilu azalaki na ye akendeki pe kotala ye do makambo azali kolobeza makambo moko ya solo bato lokola bango toana bango lisusu mingi te me nzambe azali kosala po ete bazala baloba na biso makambo oyo tozali koyoka na mokola lelo po to kwa kondima yango yo mwana pasi mokimbangu makambo boye balamu ole kopanzaka me ozali koina ozali kosala makambo ndenge na ndenge yango wana ennemi eloko na ye arme na ye ezali nini ezali mbongo mensonge makambo ndenge na ndenge eloko po na nini po a détruire le pote, a bouleverser yo, ou quoi comprendre le comme côté. Kasi toye baka yango ke, et si ka nzela biso tozali kolanda mama Mwilu et papa Simon Kimbangu, yango nezali nzela oyo et comme ça na lobiko nzela ya solo. Yango na kosenga na bandeko na biso tope mama moke to landa sikoyo, moi loyembo et sika bandeko na toza na sima, bate la biso loyembo ndesima to continuer émission na biso. Bolingo ya
Merci na bande kona biso na simba na loyembo bouti côté la biso siko tozongi na kati na émission na biso nde tozoko continuer na masolo ya mama Mwilu Pambate tomoni nde kona biso ye asali biso mokanda oyo livre oyo tokosenga na ye mokaloba na biso ezali koluka maisika nini ezali kosala maisika nini po ete biso batu tokoka koyeba esika nini tokoki kozwela mokanda oyo ya solo papa Mbuta tozongi na ba mituna na biso tolingi toyeba ba mauvaise langue chaque fois bazali koloba que ya solo papa Simon Kimbangu na mama Mwilu ndenge uti koloba yango bazalaki bandeko bazalaki frère et sœur Pambate ce que totali papa Simon Kimbangu noko na yende azalaki mobali ya mama Mwilu liboso ye azalaki neve bazalaki bango mbalenda komoko bazalaki frère et sœur mais batu bazali koloba mauvaise langue mais pona nini batata na biso bakoko na biso ya kala bakende kobalisa mama Mwilu na papa Simon Kimbangu bakoma mwasi na mobali. Merci papa Lambert. Et là, pour répondre à la question, il faut rejoindre beaucoup plus loin la tradition, la culture, la civilisation, je dirais même la sociologie, la ethnologie, il y a Bisoba Congo. Mais le phénomène, ils allaient quand pas na Bisoba Congo, ils allaient partout dans Bamboka, même à on a ba poto, ils allaient. Bana ya noko, bana ya tata mwasi, même awa, bazalaka ko bala na pipiti lelo ba bala naka. Donc ils allaient nanité, oh ba bengaka ba relation familiale, ba cousin croisé. Kuna abotami na tata mwasi, kuna abotami na noko, bake ba balani. Ezaki mariage ezaki autorisé. Ti lelo ezali. J'ai vécu au Cameroun na mona yango. Nazala na Tchad na mona yango. Na ba pays de l'Est le comme Kenya ezali. Au Kenya, Sénégal, n'en parlons pas. Au Kenya, ba pays musulman surtout ti lelo traditionnel ezali. Donc ezali phénomène ya biso ba Congo tendenge bato na yoka ke mission moko ba lobby baza na droit de mariage on inceste. Oui, c'est vrai na vision lelo parce que le quoi na to komi ko tanga ba livre mindele to du enseignement mindele culture na biso e komi ko bunga to monango eza mabe. Mais ce qui est vrai aussi que na l'heure wana suge ezalaka nani ya héritage té peut-être que maman Mwilu na papa Simon va ko balante ko balana té d'après tata Nsambo na ko bossa na peut-être combo ya mama wana papa Simon Kimbangu avant bazana maman Mwilu wana peut-être bato bele ba ko yebango azalaka na fiancé na ye combo na ko luka combo na ko yebso po ezana ina combo na livre moko ezali combo mama wana soki na kosi ba mbuta oyo ya nkamba bato ya famille ya papa Simon Kimbangu na ya mama Mwilu bongo ba démentir na j'accepterai ba démentir na parce que na yo wana dans ensemble na yo wana bato belé et mama Mwilu azaka na fiancé na ye seulement papa Simon Kimbangu non, pardon papa Simon Kimbangu azaka na fiancé na ye mais seulement mama Mwilu tango ba balani na papa Patami Mbongo non petelo ayo ko bota mwana mama Neli Kitudia ayo ko kufa mais avant kufa atali puisque ezaki ko salama na famille que moi si a famille tango bale tango moni que moi si on a za malamu moi si on a côté na famille moi bokoki ko bengana yete parce que bodjili ili kamote bo luka soit leke ya mobali ou neveu na ye ou cousin na ye bo pesa ye abala moi si on a pour à continuer la famille puisque c'était comme ça ba Congo ba somba ka moi si tendenge ba loba ba Congo ba senga ka moko bateka ka moi si te biso to sompa ka ko sompa ezali prêt ko defa c'est que tout tard moi si on a ko zonga na famille na ye mais soki famille ya mobali ba moni que moi si on a za malamu ba ko continuer moi si on ya wana ba ko sala bongo alors tango papa même pas dans bongo alingi ko kufa abengi ba mbuta ya village abengi papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu na papa Patami Mbongo bazaka ba cousin papa Patami Mbongo azalaka neveu ya papa ko yela
papa koyela oncle papa donc papa Simon Mbongo azala kola mwana ya noko ya papa Nompetelo abi ngai nazo kokufa mais na lingite mwasi nanga na mwana nanga bakene ko bokola ngo epate batu mususu yo kimbangu kamata mwasi nanga obala yo o na mwana nanga azala mwana na yo bambuta na fandi puisqu'à l'époque il fallait un conseil familial ba fandi balobi mutu moweye baliaka biloko kasi baliaka ile lobate ba accepter les balles à papa Simon Mbongo na mama Mwilo tango ye abali babali na papa Simon ayena mwana o batikelaki akomi mwana adoptif ya papa Simon Mbongo maman qui te dit pona nini balobaka bakoyi ko bala nteki bazabandeko c'est vrai parce que tata koyela na papa mfuka papa koyela papa ya papa Simon Mbongo papa mfuka azali papa ya mama Mwilo mama Louezi azali mama ya papa Simon Mbongo mama Ntuba azali mama ya mama Mwilo même papa kuyela na papa mfuka baza beskin laza donc mama Mwilo na papa Simon Mbongo baza bandeko na le villa ya baza bandeko ya le villa et ça c'est formel na tango kala c'est vrai le villa bakoyi ko bala na te mais bazaki clan mon côté pour kuna bana na bana makila na bango et mususu mama Ntuba aza mwesi kinzinga mama Louezi aza mwesi na sawana le villa na bosani bon bayebi sawana na le villa na bango bayebi so le villa nini ona na ko ba peut-être temps so na ki consulter papier Kisenga. Donc makila wana eza na croisement ta mon côté baza na croisement na kitata mais baza na croisement na kimama te parce que ce qui compte chez les Bakongo dans la civilisation ce Congo ce qui compte c'est le clan. Ce qui besoin clan moko le roi ngana fifi nga go bala fifi te. Je ne peux pas parce que azali neveu nanga nièce nanga plutôt azali leki nanga. On dirait te botami maman moko tata moko mais à l'époque c'était ça parce que 1800 et quelques c'était très proche il y a royaume Congo donc la tradition des agina makasi. Et encore pourquoi ça c'est de un, de deux. Tangu papa Ntuba Koufi. Papa ya maman Mwilo tangu Koufi ba balani mama ya mama Kimbangu papa Kimbangu Koufi. Mama ya mama Mwilo na papa ya papa Simon Mbongo baye ko balana. Omoni complexité c'est ezali. Baye ko bota mwana moko mama Masala. Donc mama Masala azali leki ya mama Mwilo na ki mama, leki ya papa Simon na ki tata. Comme bango nyos bazaki ndako moko. Donc du point de vue mariage ba relation il y a clan encore les kayoko botamana les qui bango kuna ya tata kuna na mama yo botama normalement ko ko balande parce que les ko ya bango ko benga mama Mwilo nani ko benga parce c'est mec qui oublié ya difficulté des avona mais makambo ya tata Nzambe ça compliqué parce que ceux qui te dzungi sima mama Kinzembo yem da doka charge ko bokola papa Simon Mbongo akena mboka moko babenga kungu ake kotala ba bokilo na ye bandeko ya mobali na ye ameme papa Simon Mbongo tant ba komi na papa Simon Mbongo maladie duye yango ya lobaki réponse o yeza mulayi papa Simon Mbongo maladie duye bazoko zonga na nzela mama Nzemba lobe mwana ya bato ya tatane ko sloba ni pas tata na ye soki dikambo ko ila ba yela nzela ba pemi papa Simon Mbongo ya ko pema akende zamba tango ko zamba na libulu wo akoyi na libulu mama Nzemba zeli azeli mwana yaka te me bute za ko ya ni mwana bato na ko sana ngini akewa ake abenga munete ko banga esali abisiko na kende wapi na zonga na kungu eza musika na kende nkamba eza musika na zanga moko a espérer que bateau bazai ko sala chasse ya butu baya na mwinda baluka mwana mais bateau chasse ngope mukolo wana baza ko yate. Oh mais maman Nzemba telengani ale mais qu'est-ce que moi je vais faire? Luki benga avec voix bimina avec maman nazaliao
mais au côté qu'on a ndenge ah mais on retourne là-bas quand les boulots sont là à côté ce qui papa si magi moko sala ginde ndenge maman kinzembo abimisi alubi na maman ko bangate na kene ko bimsa bato ba sokona bakanga ma milimo e kanga mako na kene ko bimsa ko bangate na ko tika yo moko bazo ngi na nzela po ba kene me fasi mama ko tamula ta ndenge nini mwana akoti na libula akoti na ibo ko tamula ko kate atiki mwana yena na nkamba ayiko benga bato bage ko yebsa papa tata papa mpata mbongo ako bala mama mwilu atindi bato ake ko joye bayo okuta bayo komi na kona mboka papa simoki mbangu na mikoma ba salesi rien ba pesi ba kisi nyosa mboka rien avec to ça na ndengene mais quelques jours boy à la muki à 5 biloko ko lia mais to ko pesi biloko nini ba pesi biloko alingite ba pesi boy abi eloko ngana ko lia ka kinsukulu ba hivi kinsukulu sio nini ono ba hivi kinsukulu ezaka bololo voilà kinsukulu e bimakela kinsumba o bobenga bilolo bambuma nango yango nande papa simoki mbango asengaki ba luki kinsumba kinsukulu binsumba e bimakana bamboko na banda kwa sima ndako comme ça même kolana ata moko ezate abi soko ja kinsukulu ngo ipayo bisiko na bazamba nana okende zama na lero ngino ja kinsukulu mama mwilo alobi na yebi mama mwilo alobi na yebi esika kinsukulu ezali eza wapi ona ndako na biso abe kene ko jongo mbango batini mama mwilo ko jongo mbango tango ye mama mwilo apesi papa simoki mbango papa simoki ndango ale malade sile abiki donc les kamba les bala ya mama mwilo na papa na papa simoki mbango batu bakoloba o moni fanatisme ya kimbangizo oui tout ça ba fanatique c'est normal pour ce qu'on éviter au moins que les camona bato na baza ko ça pour ko embellir histoire eza embellissement bato bazala ona papa nzila papa camarade papa seri mbango témoin to solo la ba loba histoire na ngana zala bato bele ba loba histoire na zala parce que bango ba témoin wa raconter sur le camoya ndika yem da raconter histoire parce que bango ba kene ko joye na zamba wana komba place ba jola ye komba zamba wana makaya mansudi bon matite bi makana zaka toujours solo na yebi makasa wana eza partout na ba mboka na biso donc ko bana na mama mwilo na papa simoki mbango c'est vrai papa patamia mbongo atika ko faire gérer ye ka adwa mwasi na mwana po aboko la bango mais makambo elekaki na kati wana c'est un cheminement oyezali ke makambo nyonso ekoya ko salemela parce que tata nzambe alingilaki yango bongo voilà. Merci à solo tata nzambe alingilaki yango bongo pe tata nzambe pe alingi kelelo biso na yo to kwa kokuta na poete to kwa kosolola masolo ya monena papa Simoki Mbangu pe lingomba na ye ya solo bandeko bana papa Simoki Mbangu ezalaka na biso esengo mingi yango wana na kolobaka tango nyonso biso bana papa Simoki Mbangu tokota na ba distraction te oyo ezali kozala mikolo oyo tozali komona na ba WhatsApp na ba Facebook na ba nini tokota na ngote tolandaka yango pe mingi te pamba te ezali piège yo mwana papa Simoki Mbangu isika yo zali kota na mabondeli devoir na biso mabondeli mais loko ekosala ngai mawanga papa Lambert okomona mwana papa Simoki Mbangu kiangani omona ndeko na yo ulingaka eti ona lingaka ndeko wana ti okendaka tous les dimanches okozalaka na ndako nzambe okenda kosala nini yo lingi ndeko na yo te olingaka yete mais tous les dimanches pamba te lokolo ezali devoir fo ba mona yo fo zala présence na yo soko keite tant so ba koloba yango okendaka ndeko na nga oza komikosana tozala na kolinga omoni ndenge na uti koloba arme ya moyini ekomi nini mbongo mensonge kokosela batu makambu yo mondimi okena nkamba kokosela baningano ba makambu pona nini po ete yo mona na mutu munene po ete yo zo ba poste po ete yo zo la soki ndenge nini mais tala masolo oyo ole to mi pesa na makambo mususu
bakotinda na ba WhatsApp malo papa Simon Kimbangu kiangani mais okomona mutu susu pe ye na WhatsApp ne asali pe 10 jours ata ayoka kangote mais batindela ye kaka ke ma solo moko ezanga nango tina aonoyoka ngota par jour ta 50 fois malamu bizaleli wana totika yango papa tozongi susu epai na yo na kanisa ozali kolanda biso na ndenge tozali kopesa na mwa conseil na moni ke masolo ezali émission masolo ezali masolo ekoloba kobele masolo mais masolo ngo ezaka ya papa mate masolo ya nzambe ya munene na papa Simon Kimbangu mais le tolingi to yeba vie ya mama Mwilu après arrestation papa Simon Kimbangu ezalaki ndenge nini et na relégation na ye ndenge toyebi histoire ndenge yango ezalaki okoki kolobela biso yango vie na ye ezalaki ndenge nini après arrestation papa Simon Kimbangu. Merci mingi papa Lambert na baninga bandeko ya nyonso baza kolanda biso bazala ya Lingomba na biso bazala ya Libanda na lobaka tout le temps ndenge to lobaka mbala liboso. Histoire ya église kimbangiste ezali histoire ya Congo. En tout cas mutu mokote akoki koloba histoire ya indépendance ya Congo depuis kamwa ndambo ya colonisation bana 21 ti lelo soki mutu asali abstraction ndenge bato basalaka abstraction ya papa ya histoire ya église kimbangiste ya papa Simon Kimbangu na Lingomba na ye ezali faute eza erreur te mais ezali faute moko ya munene. Parce que l'histoire est intimement liée. Donc il faut séparer en côté. L'histoire papa Simon Kimbangu on est indépendant. Na ya Congo na histoire na biso ya Congo qui cause la jamais ezana quoi pété ba là-dessus na musapi. On appelle les balles kufa nango mais pété ezakaka. Donc tu ne peux pas l'enlever. Musapi pété comment muke musapi comme munene. Soit de bakati musapi. Mais sur côté musapi comme ici ko infirme. Histoire à Congo, ce que l'on dit histoire à papa Simon Kimbangu. Histoire à Congo eza ya ndam. Comme si Congo infirme. Exactement. Ce qui peut l'on dit histoire à papa Simon Kimbangu Congo est comme infirme. Et je pense que difficulté dans la lelo ezali manque il y a imprégnation wana, il y a comme ça l'association, il y a deux histoires ezala moko. Mais eza deux té ezali moko. C'est une seule et une histoire. Et c'est dommage que Batoubaou on dirait comme on sectionne on n'est pas kata comme makayabu que to kata nda muke o melikon ki afufu kati moko kati salibo non histoire na soko liango melango nyoso mobimba na ya Congo na Kimbangu ce qui était impossible. Alors histoire ya maman Mwilu vina yetango bakangisi papa Simon Kimbangu na 1921 bango nyoso na mbandangu ngona bana na prison tango ba samje papa Simon Kimbangu ba katle mokano relégué à Liboso. Relégué à Liboso. Ou à quelle relégation? Papa Kouloutou, papa qui solo kele. Na âge né à 7 ans. Nié na koko na ye mama Kinzembo. Ba relégué à Liboso ba kende boma, papa Kouloutou na boma pas ba catholique, mama Kinzembo na banana. Papa Simon Kimbangu na mwa Mwilu batikali. Mais papa Simon Kimbangu alobi na mama Mwilu yo batu nyonso ba okende mais yo ko kende te okozonga pona musala okoboko la bana kozonga mama Mwilu na ngombe kinsoka mboka na yete soko tuni ba pare ya mama Mwilu na ngombe kinsoka bazalaki opindako komona te mais bandako banaki kofana tango bazaka bana na nkamba na ti na ba 1950 57 58 ba ndako on ezalaki nanu ndako wa papa Simon Kimbangu na mama Mwilu sika ba botla ba papa ezalaka ba 56 57 ezala mais ba belge après ba yo bomango pona ko faire oublier l'histoire comme toujours. Mama Mwilu tango akomi na ngombe batindi boloko na ngombe po bazalaka na papa Mfumambanja na papa Jangenda bazalaka ba prisonnier na ngombe bango 3 ndenge na lobaki mbala liboso bato ya mboka même soki pasi nini bazala ngo ko salisa bango te soki te yope bakangyo okeli kolo ba relégué. Donc mama Mwilu azaki na vie moko ya pasi na bana na ye moni ya wa lobi na ba
ba mama nyonso to yebi basala tata nzambe bazala na mibali na bango mais bango bali ko sala na sima mobali na bango mama mwili pala ko sala na sima mobali na ye mais ye atikala na charge la preuve que ngonga ya liboso ye mutabeta charge on atikala ke ngo ayiko yamba batu nyonso bazolonga na Brazza bazolonga na Angola bazolonga na Congo batu tout bazokende na clandestinité et pas na ye a organiser ndenge nini bato bakofandela bakoya ndenge nini bakende kosukona na heure nini bakozongela ndenge nini na ba heure nini donc tout ça ezaki na charge na ye mutu ako aider c'est vrai ba tata lokwa ba tata ki nyoko na ba tata mususu bazalaka o bakoki ko aider mais maman mula doit charger on mais oyo ko doit vie na ye ya ki mutu wana za vie spirituelle mais vie na ye ki mutu o boko la bana mibale ndako soko koyi osokipe na yo moko okende bilanga te le roi na ba pese autorisation te oluka biloka kolia bana na kata ndako soko sala ndunda ngosika nini ko lamela bana balia bana mike et ça c'était vraiment un problème psychologiquement ils allaient qui insupportable je ne sais pas nana ko supportable je vois pas batu baloba ko soka saki mwana mobali azala ki bien mais mwana mobali pa ko bako la bana mibali parce que même soka bimi frère ko lo bilo la bana batikala donc via maman Moulo c'était ça symboliquement c'était ça les aki via souffrance soki oyeki papa mfuma longo tango zolo bana so na lopori na ndako nzambe na lopori bio tango toza bana miki tozo kende na mon koto ke tango papa zako lobake biso to lokuti mikuwa ya bato na fulu na mboka wana bato ba leba ba makayabu ba leba nyama ba boaki mikuwa biso zo lokota biloko na toza ko fiba poto lia poto lala to la mkalobi siko mama yo aboti mwana ko iko pesa biloko okozala souffrance ndenge ni na motema na yo mama ya bana yo tota ya bana okozala ndenge ni en plus bazaki bango 3 bazaki bango 4 parce que il faut que bakisa maman qui te dia bazaki bango 4 enfants en fait 3 enfants parce que papa Charles wana azana relégation pour la mais pas bakatoli comme bazaki mwana muke azo kota na classe bazako lesa malgré ba maltraitance mais bazako lesa mais bango siko na mboka jusqu'à tel point que tant papa bakolika muke bango siko bazako na ko pepa bambisi bango bazako bongsa ndako mama toiture soge baby na tango mbula lokwa bambula nege bani boye na mois d'août mois de juillet bako kata ma o ba benga mamia o servaka ya sala toiture bango sikoyo bazako ba matina likolo bana mike bazako zipa ndako pour telle manière que mbula tango ko banda na mois ya octobre ba benga mvula za kutoba et pour le ndako te mais dans l'entretemps il faut lata rolata ndengeni bana fo balata bakolata ndengeni papa Mfuma Longo a eu chance en 1936 je crois si je ne me trompe pas de date mais en tout cas dans les années 30 ou an toliki déjà 30 entre 35 36 ba duye ba catholique ba duye ba kene na boma ba ko côté classe mais papa Mfuma Mbanza tikali donc papa Mfuma Mbanza tranche wana ti maman Mouila yo kufa koli ayoko bala il faut doit charge à moi sina bana na ye il faut pas doit charge à maman na ye pour maman Mouila comment déjà mukolo mais dans les années 27 28 je crois tant ba pesa autorisation au sala bilanga na batalo pour ba lobi na bato ba ko ba kena ba lo ba lo mela ba nini ba lobi lokola bo zonga lisute bo bana ko sala bilanga maman Mouila ba pesa autorisation au sala bilanga a commencé la bilanga comme on laisse banana mi bana ba tikala là on a vu comment que mon souple mais ça qui toujours surveillé mais regret na ye zalaki ya mwana oya kende mwana muke akeki ngole et ça maman Mouilo les solo ba solo na papa Nsambu c'est l'une de souffrance d'une maman c'est celle là que mwana el boso na âge muke ba kangaye que mwana mona ka ilze ayoka so sangote et ça c'est je ne sais pas on peut demander à toutes les mamans bah papa peut-être mais je ne pense pas que tata moko a une souffrance té. C'est une preuve grave même, il y a grave aux alliés que Moutou a quoi qu'on a souci. N'habitez maman, moi je sais que il y a Tata Nzambete,
ndenge papa Simon alobaki ko bangate on aura la victoire ko bangate makambo nyonso baza ko sala e ko sala biso loko mokote tata nzambe azali abosana moto te yango moto espoir wana mama mwilu foi wana mama mwilu azalaki nango elle se pose toute la question est-ce que ngai mwilu na kolonga est-ce que ngai mwilu na kolonga na ba tentation mokili nga na kolonga mais ayi kolonga na 59 tango ne koki abengi batu nyonso abengai naza kokende tala epai bokotika na bofani la boye la seule chose na kosenga bino ndenge tata na bino atika koloba na bino bolingana. La seule chose, recommandation à sol oya makasi, c'est l'amour des uns et des autres. Le lobby de comment on va bolingo to teyate. Bongo soko to tey bolingo to teyani. Bokabona. Tata nzambe asala apiti na biso nkolo yeso malgré masumu na biso na bolingo. Papa Simon mbango atindi biso papa Simon mbango na bolingo. Asale lingomba. Nzembo to yemba na bolingo to dili bota oyo. Siko to kolingana to salani. Donc voilà. Merci Yasolo bandeko Yasolo ndenga wuti kotuna tokolinga te to sala nini yangonde zali kosenga ke le 2 janvier 92 papa Diangenda lobaki yango makambo no sna kolobaka na bino lobi na lobaki lobe kuna na lobaki tango no sna kolobaka na bino bolingo mibeko misala e makambo papa Diangenda wana koloba na biso tango nyonso na kolobaka na bino makambo ngo lelo tozali ko vivre yango totala ndenge nini bazali kolobela même ce que totali ke biso papa Diangenda lobaki ke nazali nazoko mona motema pasi makambo ezali koyana monango soki na moni ndenge bobanda ko kufela ndenge bobanda ko bunda ndenge bobanda ko donc soki nazo na moni yango ayi bon bato baza ko kufa kutu lelo tozoko kunda bango no ner mais na tango ekoya bato mususu ekozala donc ebembe ko kunda ebembe ndenge nzembe lobi ke to ko kundama yango wana tango nusu tokolobaka na émission masolo mwana papa Simon Kimbango esika yo zali eloko nini ekozanga ka yo poto kokolinga moninga na yo ndeko na yo eloko nini oyo ekozanga ka yo pa yo za kotala ngai olinga ndeko na yo te mais tous les dimanches ozoke en église eloko tokolobaka yango na nzembe papa Simon Kimbango kiangani piège na ya lobi avant to banda kosambela boyembela nga nzembo oyo kosala mosala na ye na solo piège yango wana bakotuna yo est-ce que yo salaki na musala na ndenga solo okenda oyaka noka église kaka boy yango na kolobaka tango nyonso ba camarade to sala na bango attention to sala bilan yo mutu sala bilan spirituel pona koyeba moninga oyo zana ye aza nani faut ko sala bilan spirituel papa to komi na tozoko kena suka émission na biso to monike to kokende molai su te pamba te to ziyo mwatan to lingi to yeba siko mama mwilu tolobeli mama mwilu atikalaki na lingomba mais kana nukolobela biso l'église kimbangiste depuis octobre 1921 tina 59 etambolaki ndenge. Encore une fois merci pour mon honneur. On m'a posé cette question il y a Natam taliboso te alors. Non. Kimbangi, c'est comme Bano Kimbangi me pose cette question-là. Mais pourquoi il y a poser à yo papa Paul Dilunga n'était prof tu es qu'à poser yo. Na évité ça va poser parce que tu fais des questions comme on a évité ça va poser yo maman fifi pour dans la kasi ba question ngana zoka yango na ye nango pa na yo te. C'est que peut-être Batongo ils ont posé des questions par ailleurs na Batumususu bazo ba réponse c'était où ils veulent doit confirmer sa réponse au Bapisaka Bango. Yango pe biso pe tozongisa ngo sino masolo. Donc yo pe basi ba poser question non. Si ba poser nga question. C'est que ngana ko ko tuna réponse ni yo posaka. Te ngana za na yambi ne yo ne mna to poser yo. Beaucoup m'ont posé cette question là mais introduction à réponse na ngeza la na ndenge surtout ba jeune otoza lelo. Voto lobaka ba jeune papa mfuma longo amonaka na vallée ezali biso. Na mbula ya monaka bango ezali biso. Je suis parfaitement d'accord. Ezali toute une succession de générations. C'est que ba jeune bazala kana ele wana bazala biso to ye
Ouais, biso beto zoko bota baye, banana bango zoko bota baye. C'est ça en fait la succession des générations. Mais je dis toujours, si, je dis bien si parce que c'est au conditionnel. Ceux qui biso to zalaki na tango ya papa Nsambo, papa Lontadila, papa Lozolo, papa Yambuya, papa Libende, papa Nkimu, papa ya Kinsuka, papa Samba, papa Wanzunga Saba, lingomba na ndenge tozo kosala ngai lelo elingi ezala ndenge nini. Parce que malgré to fingaka bango bandoki bango ba telemisi lingomba. Et il faut voir dans quelles conditions ba telemisi lingomba. Premièrement, il y avait d'abord cette répression-là où les bandaki banda 21 ko chasser bango ko kanga ngai na mona ba policier ba leki to ke vacances na mboka ba militaire ba leki bazoko luka bato ki mbango na mboka na biso. Pas une fois. Tous les jours à partir de 18h. Bako mona mutu libanda te pourtant so ba kasoke ko sambela. Tous les jours. Et le bando qui est en vacances à partir de 1954. Non, il y a 51. Mon père va couvrir en 51. Tous les jours, les soldats baza ko leka baza ko tamona na bamboka nyoso. Baza ko luka batri mbango baza ko sambela wa. Il suffit baye bakana muta mboka na ndenge to fandi boye bayebi ke ngana soko yemba nzembo ya lingomba yo uye bake ko funda nga baye ko kanganga na kei. Ce qui va y avoir na salaki bilanga parce que na mois de mai 1921 papa Simon Kimbango a lobaki à partir ya lelo faut sala bilanga ce qui te boko kufanzala boko lia matiti ya zamba po nzala ekoya boko sala na biloko ya kolesa bana na binote mabele azali mama na biso yemta lesa na biso bo sala mabele bato bakota na bilanga ce qui malchance. On dit ma papa c'est une bango ndi maete so sala bilanga mokolan so ba sola ba yeba kuti na bilanga ba kangiyo okelikolo bato ebele ba kende lo ce n'est pas parce que ba vani ko sala la face mais tout simplement ba sala ka bilanga ou bien nzembo ya malamu on wa longo papa simo il suffit que ko frère de no mwana za ko lela za ko yemelo logo continue ko la berceuse ba yokio ba to ka ya mboko no ta so bande ko no ba ke kufunda bo ibinda ko na ba samla simo gimbako ba yo kanga. Et pas na biso bakanga bato ebele bakende la bongo. Donc les ngomba na l'air wana ce n'est pas les ngomba organisés structurés que dans lelo pour les dans la liberté dans un pasteur dans un bureau dans un voiture mais les wana bato ressemble la kolonga nkamba tam so bayo ressemble na goma tadi pona okima tam so bakena zamba na ndimba mbuki. Tant musuba leki ki monza ba ke musika kota masangi kota fleuve na tongo ba kisali ba jiba minduke okasa bato bazo kende chasse basi ba tiba ba o ba benga ka mula na mutu bazo ke na Kongo ba kena manyoko bana na mukongo bana mikena mukongo bazo kende bilanga so batunika toke bilanga na bisezo kuna mais comme ba yeba ke balenga ba Kongo bato basala bilanga musika batiki bango ba ke tant ba ke mais kuna pe ba soda bazali. Pourtant, je suis là, moko azo kota na fokola. Place où baïko samla izaki nanite babenga ngo fokola. Ba samili bazimbi nzemba batang bazo yo nzemba ba koya ba moni mutute. Wala ngana mona ki mona meso penza. Tango ko leka bazo yo nzembo e pa ba wuti bazo yo nzembo. Mais tango ko ya isika bato bazembi na nzembo bazo yo ko pa ba wuti. Baso tata ko zonga ba lemi abia bato wana bazaso kindengi ne bazongi. Bongana lana ba mama bagelo samina na mboka moko musika ngana lani bango na sima seulement na lingina kangisa bango parce que butu malili à 4h à 5h tango ye koso dunga na kosilita batutu bapanzana na lubina mama kanutino ko mono yo yakina nano ona ke lana na sima abi komeka le sozote tata toka yabi mama on yambula. Yani pe mwana papa Simon Kimbango yambula. Moi j'avais quel âge? 5-6 ans.
Maman ligne betanga, papa de tout cas le biko beta yete. Tikaye. Tant muso ya kosala musala ningomba tikaye. Yango peut te moni yango. Non, ko sala relation. Toujours le mama solo ya papa Simo Kimbangu. Bon les kamuté toujours kele. To comme na suka émission na biso. Toujours kele. Donc lingomba Batba tungsa lingomba vraiment dès le début. Et ça coûte administrateur administrateur catholique. Parce que catholique linga quitté concurrent mususu azala. Que lingomba mususu azala. Pas si lingomba e mona na otozo mona lelo tango zoka oh lokola badui ngenda ki solo ke lana molimo santo nzambe na bango. Kimbango babenge nzambe mutu bakina babenge nzambe. Oui mais azala nzambe te pourquoi? Hein? Oh parce que azam moto. Oh na lui mais biso de mon ankolo yeso te mais bakoko na biso koko nanga mama nanga ba salise na papa Simo Kimbangu. Aye ko comme jeune fille. Koko nanga ba mona papa Simo Kimbangu. Mais azala moto te pourquoi? Puisque bogili biso na elongi ya tata nzambe na mandefu minene ya pembe ko yatina makolo. Siko oya binoza bato po boktie couleur mondele oya biso nzambe ya moni mutu moni nzambe te. Azam moto. Donc bino sommes la nzete ou bien nyama. Comme à l'époque vous avez na lion, ba chevaux, ba panthère, na ba nyama ya zam, ba nyama ya ba mbisi plutôt ya mai, ba dragon, bazaki ba dieu. À l'époque pas na bango. Si vous biso de 100 000 té. Donc pas si bazaki na ngwana, ba ngwana ba te belé ba kangaki maki. So tangi ba mikanda ba catholique bazo koma pona ko funda que voilà place boye place ba kimbangi se bazali l'état yé ba policier ba yé ba kangibino ba samsino ba musudu ba no samsa bango soute parce que ba to ba le 4. Donc lingomba ce n'était pas quelque chose une institution organisée ndenge comme kana ba partir à 55 56 parce que organisation lingomba bani na 56 formellement. Comme ba ko bimate il a fallu ba préparer sortie, église et comment reconnu. Mais dans l'entretemps, c'était quelque chose de diffus dans la clandestinité. Fobobo mana, kangabino, tinde bino na likolo, musuba keko kufa kona, mususu kangi bango na mboka oyo, tinde bango na mboka mususu, de telle manière que ba interdire ko donga su na mboka onate. Donc te belé bazala ba mboka na biso, mboka onate, bazaba reléguer na mboka ona. Bamanyanga, bato Bayombe, bato Brazzaville, bato Kingandi, baza ba relégués la mboko na côté Kasangulu ti pratiquement na Bandundu, ce sont des relégués mais comment bato mboko na parce que bazongati. Ba comment na mboko na par relégation. Yangana papa lobaka bankole baza ebele même ba mindele parce que mindele ope ba bengana pona makamba papa simo bazonga na Belgique ki bazali. Bango na pe bankole mokolo bakoto senga ce qui te senga indemnisation et la symbolique mindele wana bazana droit pour bango pe ba mona passer. Donc c'était ça l'église qui manque qu'on ne dise pas que voilà na l'air wana kingande azaki na ndako bazaki na ndako te au moins on papa papa Nkimu pour bureau le boss secrétaire général ezaki na ndako na annexe na simalupango na ina kasa voir face ya cimetière. Donc ce qui a kolongwa akolonga na kasavu papa tindiye akolonga na kasavu buana akokende tina njili na makolo akokende tina maluko na makolo akende na kitambo na l'heure wana mais risque pesuri ba yebi que oui mutu wana azana mission ba tindiye azaki mbangis bakangi moni ba risque ba yeko zo na moya lelo ce oh en tout cas avant na kene fo botenga la essence boluwelenga voiture boluwelenga voiture na la hôtel non y a un avion faut vous foutre la ticket avion bon papa to moni que to komi na air ko ki to komi na suka bon pa maté to sepeli to kozongela ngosumba la sima mais ba oyo balingi bazwa livre ba kosala ndenge ba ko kozwa livre pour na kozwango il faut qu'on commande sur internet exclusivité ezana Amazon édition nango na pesa ki na Amazon parce que et comment on a la question na teki livre muta 200 € comme on a na mbongo il faut la foutre imprimerie et imprimerie est cher
Ce n'est pas qu'on gagne quelque chose là-dedans. Franchement, il n'y a rien. Et comme dans les Ragosa, il y a un gars mon côté. Si on a dit 1 euro, on a payé maman qui est au Tchanankaïl. 1 euro, il est caca. Mais il y a une impression. Il y a une commande, ce que Tindi, on va imprimer, au Pessimbo, on va Tindi Lio. On va 1 euro, on va Tindi. Mais comme ils ont livré, on a dit qu'il faut en 2. On a 1 euro à Bundu, on a 1 euro à Tatansambo, on a banana. Merci à Solo bandeko balani radio télévision Kimbangiste tokomi na suka émission na biso papa merci Mbutantiangani na ba oyo bouti ko landa biso mayemanso mabimi awa bouti ko yoka yango to kokene sumo laite to kozongela ngo susu sia pamba te tozana ndeko na biso papa na biso yaya na biso kulutu to kozala kana tango nyonso et to kopete to benga kaye conseiller na biso na kati na émission masolo pona lelo to komona ke to kosukisa émission na biso boye pamba te tango da libre tango te to kopesa bino merci bande bolandi biso pe bande ko soza ki na sima komona mama Fifi Ndongala oya simbelaki biso caméra prof Paul Malonga ye pazaki na biso elongo pe merci na bande kono so ya ratelki ya mokili mobima to pesi bino merci na mosala monene o tozali kosala et to ko remercier bande kona biso oyo bokosali saka o bokolingaka biso metina mokola le tozo kozela kaka mais tout ça moté melali loka mama sele kinanga kuna na mboka Rotterdam pe bande komo susu to pesi bino merci na ndenge bokobengaka kasi to pesi bandimi nyonso ya Europe pe ba paroisse nyonso ba responsable ba paroisse nyonso to pesi bino merci pe merci na ndenge bozali kimia ndenge tozali komona ngo to sengi kimia e ka ko continuer pamba te mapambolio papa Simo Kimbanga dali ko bongisa to kwa kozwango na biso na bino elongo pona mokola lelo to sukisi émission na biso wana nde to pesi bino merci to komi na mbala yasima et merci Mbutantiangani donc merci en tout cas na remercie pe bino nyonso rateki mo bimana na lingomo mo na pesi merci mais merci surtout na papa papa bangonio dans l'ensemble parce que moi on a dit à partir du moment où ils sont un dans chef spirituel là conseiller là conseiller comme ils sont un dans tout et tout dans un donc il faut séparer bangote parce que musala dozo sala les hommes sala libota et sans tout kokolo et si kano so bazali to yembaki nzembo nous sommes des ambassadeurs muke o dozo kokaso do sali foti tozani bato nation mokili na makanisa biso ya biso bato merci à mingi merci encore merci allez merci encore une fois Mbuta